La famille mbote bandeko na biso, mbote bandeko bolanda biso, mbote partout bozali, bao bolingaka Ursule Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bandeko nanga, pasteur Mike Kalambay, Azobala, Joël Tumba. Oui, c'est vrai. La famille Boko Tanano Tosolola. Affaire libala oyo bato ebele mutu na mutu oloba na ndenge na ye, fallait pas pasteur abala Joël, fallait pas pasteur Mike Kalambay. Photo bomoni na tieli bino wana ya save the date ebimeli na église eza ba projectaki yango tant bopesa annonce ya libala oyo ekozala le 30 octobre 2026 na kati ya église ya pasteur Mike Kalambay. Je dis bien photo o bomoni o na tieli bino, photo wana ebimeli na kati ya dans sa présence church. Photo wana ebimi na kati ya dans sa présence church. Donc, c'est-à-dire, tangu bazo pesa information. Tangu bazo pesa information ya mariage. Bazo sala communiqué ya mariage o barozala nango na église. Et après, ba projectaki image. Na image ba projectaki yango wana bomoni, ba capture ebimi, ba sœur église ba capture, ba IN Kakier masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali. IN Kakier kondisa libumu na libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na baponwa na elongi oyo babuton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende. IN Kakier solution ozali na bokono diabete, tension, épilepsie, cancer. IN Kakier ezali wana pona bandeko nyonso. Benga IN Kakier okozala desite ozali na pota ya libumu otobengaka hémorroïde. Benga IN Kakier oumeli ozali kobota te na IN Kakier ata na 70 ans mwasi okosimba mwana kote etali bapapa. IN Kakier nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebele te pona bapapa. Benga IN Kakier na bulembu nyonso ya nzoto okosepela. IN Kakier solution pona libela. IN Kakier mwasi akokima yo te. IN Kakier bokono nyonso ekosila. membre ya église mutu na mutu capturé na bandenge na ye nde bomoni babimisi yango na réseaux sociaux. Alors na oloba mukie pona bandeko yo bazo finga pasteur Mike, pona bandeko bakomi topesi peniel raison c'est que babanda depuis kala pona mutu na mutu po mutu mtazolo belango na bandenge na ye mutu mtazolo bana bandenge na ye topesi peniel raison c'est que pasteur Mike Kalambay na ye mwana mwasi wana babanda kala seke so bokoti na page ya pasteur Mike bomona ke pasteur Mike atie nini photo wana me abombi kombo ya mwasi, abombi kombo ya Joël, abombi kombo ya Joël.
abombi. Mais pasteur Mike aobalana na Joel Tumba. Joel Tumba aza moko ya basi oyo anyokwami na bana ya pasteur Mike. Tango pasteur Mike azwi bana na ye na poto. Aye na bango na Kisasa. Muto abokoli bana na ye. Muto azwaki bana na ye. Ezalaki Joel Tumba. Nda bokolaki bana ya pasteur Mike. Joel Tumba. Mwasi wana Joel Tumba. Soki ozala ye te. Esala pasi. Mais photo o bomoni tala église dans sa présence pe bana songi tangu batu na réseaux sociaux bazo bundana awa eza Sandra Mbuyi eza nani boye eza boye piau eza boye eza dress code ya libala eza bling bling baolata pembe dress code eza pembe mais kombo ya mwasi basali yango lokwa ezala mwa flou babomba ngo mukie mesi babimisaki yango. Mena question nange ezala na pasteur Mike. Pona nini obomba kombo ya mwasi ozobala? Zala libre. Obala mwasi na yo, oui c'est normal. Zala libre. Obomba ka kombo mwasi obala poani. Po batu bana besoin nango bazongo bake nango wapi. Po batu basa nango nini. C'est ta femme. Yondo obala ye. A mwasi na yo. Mena pona nini oyo sala ke na bomba elongi ya mwasi yango no pona nyaza na besoin na ye. Po pasteur Mike alingi te batanga kombo mwasi na ye. Alingi te. Pasteur Mike na Peniel boboya na bino kala. Dona Peniel boboya na kala. Ça fait des années. Mutu moka koya te ke o abimaya koloba, abimaya. Mais il faut être à l'aise. Zala l'aise. Zala l'aise. Bala na yo. Eloko moko ekolongola o ato bimisi kombo a mwasi o ozo banga nini libala eza ya yo. Libala eza ya yo. Libala eza ya yo. Po ato bombi kombo a mwasi wana Kongole wapi to mone kaka. Po le bako la date makambo te. Bako la date makambo te. Lelo lobi e obi makaka. Lelo lobi to mona kaka non. Moi si yango babala ki yeyo. Donc ce que c'est que matière ekoya na réseaux sociaux, matière ekoya kaka. Ekoya kaka. Donc sur ça Joel Tumba nde to moni na ba nini bongo na nini ndenge ba tie bongo nde to moni wana gloire à Dieu. Gloire à Dieu po la fille à question afingami pe mingi. Afingami pe mingi. Joel Tumba fingami penza. Joel Tumba wana ba makambo eza tale bele o eleka ye na pasteur Mike Kalambai. Tolala tolamuka Peniel aya na histoire wana. Peniel aya la biso ba information.
Peniel ayela biso information nyonso ya jeu. Pasteur Mike, vis ta vie calmement. Vis ta vie calmement. Bon, ça l'invitation bo bomba komba mwasi. Bo libo ça batuni surprise. Tu as déjà que c'est Joël. Ce qui est que beaucoup si était. Ce qui est que beaucoup ça été. Biso to ebi que ça y. Le ce qui est que beaucoup ça été. Ce qui est été. C'est que beaucoup si. Alors vous vivre, vous à la free. Vous à la free. Eza vu na bino. Apparemment bo comment ça makomo bo banga banga batu. Bo ato bimisi kombo ya mwasi. Mutoke ne pa ya zate. Soko ana matière na réseaux sociaux, matière ebima na okaka. Soko aza na matière na réseaux sociaux, matière ekobima. Soko ana matière te, matière pe ebima te. Mais soki ya réseaux sociaux oh. Ya. Réseaux sociaux oyo. Dans son matière eza boyeba ke ekobima. Mais soki eza nango te ekotika la pe kobima nango te. Eotika la pe kobima te. Makambo Peniel eza le passé. Le passé ne revient jamais. Quand le passé ne revient jamais, voilà. Passé oya nango ekozonga te. O esi eleki. Zala libre. Fais ta vie. Mutu moko aza wana te pona oh Pasteur Mike, oh basala le complot, oh basala bu esi eleka. Mutu a complot ezate, ba yo se le comploté. Esi eleka yaya. Boza na bino libre ya osala ba vie na bino, boza na bino libre ya osala mabala na bino, boza na bino libre en fait. Zala libre. Joël Tumba, message eza pona yo. Soki eza yonde ya Mike obala, gloire à Dieu. Mais soki eza yote, yaya, soki libala Pasteur Mike eleki, yeba ke matière no nyonso ezaka na réseaux sociaux, batu bako bimisango mobondo, nalobi bien mobondo. Joël, soki eza yonde ba obala, bien. Mais soki eza yote, na omona façon ba osambuso na réseaux sociaux. Pour matière no eza tale belé yaya. Mais soki ezala yo, ebela batu to sepela. Pozo mérité. O souffrir na bana Pasteur Mike Kalambai. Yo mto zwara charge, nde to yebi, nga na loba o to yebi. To yebi ke Joël Tumba ndazwaka charge ya bana Pasteur Mike. Charge te na sens ka bimisa mbongo, mais charge na sens ke yenda zwaka soin na bango. Yenda zwaka soin na bango. Bana ana ba mesana makasi na Joël Tumba. Et puis selon information, Joël Tumba aza parmi bana basi yo ba nyokwami makasi na ya Mike. Aza parmi bana basi o ba nyokwami makasi. Donc soto otanga bana basi o ba nyokwami na ya Mike. To benga Joël Tumba pazali. Po penye la beta li solo moko na otala ndenge kozonga nango bona otale na otala ndenge kozonga nango soki ka libala Pasteur Mike eleki awa. Soki ka libala Pasteur Mike eleki ke Pasteur Mike abali Joël Tumba te. Na otala nde penye la roya lisusu na réseaux sociaux awa. Est-ce que boyebi ke penye la longola kombo Pasteur Mike? Alongola Peniel Kalambai. Peniel aucho longola Peniel, aucho longola kombo ya Kalambai ka kalamingi te. Nasi batebele ba obeta Peniel na TikTok bozo ete pa komi Aurélie. Peniel a changé kombo. Kombo na ye komi Aurélie. Kombo na eza lisusu Peniel te. E komi Aurélie.
Donc, pasteur Mike aobala. Information epesami de une église. Epesami de une église. Donc, azobala. Baser église na miniti oyo. Bazaka telantela. Baser église na miniti oyo. Mitema ezobeta beta baser. Mitema ezobeta beta. Baser église na miniti oyo. Mes félicitations à pasteur Mike. Quand même, au vandi pendant tant moulaï. Au vandi vraiment pendant tant moulaï. Après 5 ans de divorce. Pasteur Mike Kalambai a vandi pendant 5 ans. Pasteur a vendu pendant 5 ans. Après 5 ans de divorce. Batum susu ba lui o eza Joël. Misusu o kombo na so tali yango ba effacer yango on dirait eza Sandra Mbui. Misusu o na molo ko eza mama Sandra Mbui po so tali kombo ba effacer yango batu ba zoome yango ba ketati na chat GPT ya bongisa. Congolais. Tozela les 30. Mais moi je pense que c'est Joël. Eza Joël. Nde nazo penser eza pona epse bino pasteur Mike azara na likangu na ye ana likangu na ye moko likangu ango azaka na ninyo na Dubai aza camarade ya mama Maria Mbondo alaka pembe moi songo alaka pembe aza camarade ya mama Maria Mbondo aka pembe boy. Moi c'est yango tomonaka ye nazongisi na lukela bino ba video wana nazongisela bino yango eza na page nanga ba video wana eza na page nanga na luka yango nazongisela bino nazongisela bino yango mwasi wana tomonaka ye tangu pasteur Mike Kalambai asalaki concert na ye na Poto. Tomonaka mwasi wana mwasi wana banda ovandisa mobile na ye boye atia mobile na ye avanda. Donc bato mosusu balobi ke eza libala te eza concert yaya bino bosaka na concert so concert baoloba pena ke eza concert po bato basomba banini babillet bino bokasi concert pasteur Mike Kalambai akosala concert aobomba information po attirer nani bandeko baoloba ke eza concert po attirer nani attirer visible. Est-ce que pasteur Mike Kalambai aoluka visibilité na affiche ya libala aoluka visibilité na affiche ya libala te aoluka visibilité na affiche ya libala te aoluka na affiche ya libala te. Donc c'est ça soki ezali Sandra Mbui totala mais rendez-vous le 30 en tout cas le 30 septembre et le 30 octobre yaya koluka te ozanga mega koluka te ozanga dans les 30 yaya koluka te ozanga mega koluka yaya koluka te ozanga mega koluka na yo te ozanga mega koluka te ozanga mega tozela nga nayebisi nanga bino ke eza Joël Tumba nga nalobi nanga ke eza Joël Tumba po nga na nde namoneli ka affiche wana nde babare nde batia yango flou et puis dress code blanc Bangélou église dans sa présence manifestez-vous Bangélou manifestez-vous mais bolongola makambo ya mama Sandra Mbui je pense pas po Sandra Mbui na Mike Kalambai je pense pas nandimi te donc nandimi te ke surprise tolala tolamuki tomona
eza Sandra Mbui, je pense pas. Pour Sandra Mbui na Mike ezo match te. Et wana toloba vraiment vérité que Sandra Mbui na Mike Kalambai ezo match te, ezo match te vraiment. Le eza Sandra Mbui te, eza Sandra Mbui te. Pour na Mike na Sandra ezo match te. Maman Sandra ye pa ye na ye ka, pour maman Sandra tche le 24 le 25. Donc ye pa ye na ye kaka ko troubler biso kaka, voilà. Maman Sandra Mbui ye kaka ko troubler biso. Mais je pense pas que eza Sandra Mbui. Alors la famille, bonne nouvelle, ezake, tozozi la biso nyon sur les 30, na bino, na biso, tozozi la kaka, les 30 yango ekoka, nde tokoyeba, mwasi nini oyo, Pasteur Mike Kalamba ya bombi, mais Pasteur Mike zala na o libre, yona penyel esi boboyana, penyel, elle fait sa vie, yo po sa la vie na yo, donc zala na yo libre. Zala na yo libre, voilà. Bala na yo 5 ans eze belé. Ba pasteur musuku ta divorcé lelo kutu lobia. Misuku ta a koufeli mwasi lelo lobia bali. Misusu kaka lelo a koufeli mwasi lobia bali na ye. To ucho mona mwana ya pasteur walesa. Mwana pasteur walesa ucho koufela mwasi kaka la mingi te awe. A koufeli mwasi me abali na ya umelita bali. Ya tomona ki pasteur Marcelo mwasi akufia umelita bali. Tomona ba pasteur muso a divorcé awa umelita bali, a divorcé koto umelita bali. Tozwa kaya ya pasteur nanyo, pasteur nani Joël Francis Tatou, prophète Joël Francis Tatou. Akufela mwasi kala mingte a divorcé ka, akufela mwasi ma divorcé ka, a divorcé ka umelite mbala moko abali na ye. Donc choix malamu ya osala Joël Tumba aza vraiment choix ya malamu ya osala. Aza choix ya malamu ya osala. Soko osali choix na Joël Tumba yebake osali choix ya malamu. Ceux qui peut Sandra Mbui, mais Sandra Mbui, moi je pense pas. Ya merci beaucoup. Nzamba pambola bino la famille. Tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Nzambe à Zongiteka ande tolobaka, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger et aux ala malamu mingi. Nzamba pambola bino so ezamba la liboso koti na Irsili Botelo TV. Tango zo s'abonner, activer les cloche à notification pour que prochainement soto ena banalise na biso olanda biso esika nyonso okozala. Activer les cloche de notification. En tout cas boya koti biso penyel na makambo te pasteur Mike avanda ki pendant 5 ans ezebele na ebike bo finga bo loba mais avandi pendant 5 ans quand même 5 ans eza mukiete, voilà. Nzamba pambola bino, bye. Moto bande oba bolingo ezangi ba bino garder du temple. Lelo moko ne yengo to beta masolo ya basantu botu nanga nini eyenga lelo ezali eyenga ya kafu. Eyenga comme pas autre eyenga. Do eyenga lelo nde ya lelo nini. Na uto osala video moko awa que Pasteur Kalambai azobala. Bapesi déjà date. Il a raison, il a le droit de se remarier, bien sûr. Moi, je n'ai pas télémédité, mais nous avons dit que nous avons dit et que nous zongi. Moi, ils ont raté, du coup, il faut le bilango. Mais sinon, 5 ans, depuis, Bakabo a mon peigna. Donc, il a le droit de se remarier. Quand on a tout sur les kaki. Sœur Sandra Mbui a publié photo aux homona na bague ya fiançailles. Bato balobi avant maman ozonga simezate pe maman roselezate. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tout le monde a dit ba prophète azo sakana. Bon, c'est ça qui vidéo moi on a éclaircir balobi que moi si na été semé qui na bat balobi rien mère lokuta. Amonu moi ba commentaire à comité au maire ta la vidéo na bio zo mona ta zo fina mabele. Na ba comment za la kindoki. Balobi ya ça alobi a roselate. Monde batumbola biso. Tant na biso no bato balingaka bezo. Ça na mbuya publier photo bomoni oyo. Bon, bato mususu bakena bango basuki na bango na makanisi te balobi ta mususu eza mo wa publicité pazo bimisa ta mususu ye mo akomi nini na alobi akomi ana bari
ana parc na comprendre te pepe ngo tu vois pas boy dans les films mon pepe chaleur mo ezaki au saranate bato bazana poto bayebi mboka ngo na ba mo ezana mo pepe te téléphone quand même qui pour ils ont déchargé ben j'ai pas compris hein téléphone quand même il faut assez d'ailleurs comme une souka téléphone na moi kala bref les temps font m'a plein il y a ça commis message moko wana akanga yango bien te on a lingana répéter na lo ba bêtise te to pe n'importe quoi te a commis si ce n'était qu'une photo hein une simple photo si hein et là moi ba jarwa si ce n'est qu'une simple photo et là moi ba jarwa na on a un téléphone on a déchargé te chombo comme quand d'ailleurs comme na suka on a lingana funga la bonne de toute façon je funga na utanga wata na suka balobi ke sœur Sandra azui chérie et pas zu fiancé azobala et pas zobala yango wana aye atie photo wana déjà pour apesa bino bilengi avant goût alors yana batu musu balobi boy mère timba kalamba apesi date et si ce n'était pas qu'une simple photo je sais pas kalamba apesi date mais alexis moi cité ça n'embrouille pas tie date bah tie date les 24 les 25 10 mois 2026 ok si ce n'était pas qu'une simple photo bon je sais pas si ça vous le savez elingi lobanini to alingi alobanini na habité bato mayele bon nous expliquer et si ce n'était pas qu'une simple photo hein et si ce n'était pas qu'une simple photo je sais pas apparemment il s'adresse à quelqu'un d'autre oui bref bato balobi ke oyo ezaye mo wazobala atie date wana bamsu balobi date oyo Sandra tie na photo eza message eza na link to pe lien na libala ya Mike Kalambai bamsu balobi pour kaka bozwi surprise neti Kalambai apesi alakisi biso mwasi te caméra balukaki neti Kalambai alakisi biso mwasi te bo kaka mwasi on tombe chose na sœur Sandra ba supporter bagangi d'autres y'a de surprise non je ne crois pas qu'il y ait ça bon te discuter là vous tout bon la tombe avec la mère non je ne crois pas attention il Kalambai na Sandra balingani lelo na limite ba bala na lelo po Sandra divorce na ye apparemment ils ont en cours on a aussi dit bien non le frère ndeko ya prophète a déjà divorce déjà consommé oui il m'a dit ça ouais il m'a dit ça et ça dit combien de temps depuis Bakabouani 1 an bon je sais pas trop mais divorce c'est déjà consommé ce qui balobani attendez et oya so yeza ndenge wana bon ngana odute ngana ondima te ke bosala yango te abisinga mère ce n'est que normal makambo te soki Sandra na Mike lelo balingani eza eloko ya sika te oyo baluka bayeba na bizaleli parce que bazalaka basheri kala nayebi bon nasekana nabonga masongi soki kati na nkolo mbwa nabonga mano azaka sheri na ya kala nayebi na bapériode nini abi non Sandra avant bala Mike avant bala bazalaka basheri abi non moi je vivais avenue des Écuries et Arabes. Je connais pas Kinshasa. Donc, inventé. Avenue des Écuries. Je crois na confondre na confondre communauté. Je crois ils ont alema. Et bato ba frère Mike Kalamba depuis kala. Frère Kalamba avant na avenue wana, avenue des Écuries ou encore zinga wana.
Si oui, donc bon comprendre que bon ni ma maman olo bana créer ngote ngana bi kisasa te de quoi na lobi non Kalamba il me connaît, c'est un frère to fanda na ye côté wana bisika wana et zalaki na ba il s'est arrivé des fois au cas 5h ser centre so bima na na keto ya Kalamba ina ba 5h na avenue des écuries abi oh tika lo baboy abi mais oui abi eza makambo ngana yebi ngana koya na caméra na témoigner yango na ba période songolo pakala je senga bi bon ngana ça ba live troté hein pour na bengi soya abi senga mère ça ne me dérange pas na rosa vidéo na pesio na tindelo Kalamba yebi lo nginanga mam na olo banako ngabe bon y a une importance te attention yezalaki bongo ba mikolo te to pe bazaki bala mikete déjà na Congo so muto futela ndako aza comme déjà responsable OK donc frère Kalamba yazaki déjà mukolo à l'époque c'est ça dans déjà mukolo so yezali ngama mosi na mobali gloire yeke bazaki ba chérie simba la ngote mais ko za penga na biso botam soupe ba chantrati bato ba yebi que tant to travaillera des fois au cabo travail album bozo travail concert et za la roka penda au travail tam subutu mobimba bolembi et repoussani 2h du matin autant bona que ça sandeni ba kidnapping ola likarati yo la na kiti ya la na chambre nyonso makambo temer so na taba cha bon sika motinga bi bon nyonso makambo so match beta maki nzamba zulo kumu bref balobi ya ça y particulier chimate quand tout le monde pas prophète ako sakana ako sakana yango mama pe alobi ye pa ozelate ye pa ko signaler bino que non il y a pesé en cours donc au besoin mon ana ezali balati c'est déjà bague ya fiançailles kalate Sandra azako bala bon so abali ezape mabete libale simba kite elle a droit de se remarier so ezana mai Kalamba inde bosolo bana nyonso makambo eza mabete ba décider ba monike ba bala na et bon ce comme ça to ça netini à part oyo ça songi so lo ça la tena ko pesa conseil donc baza mikolo en tout cas ce que zandeng wana ya ça so bala bon vent good luck frère Mike Kalamba good luck bon vent nzambe akubenisha batela pambola bino ya turo ezala libala ya libela ba divorcer ça souté bokabona souté parce que déjà ba blessé de guerre déjà pour ça ba divorcer donc c'est ça nzamba bomba bino pambola pa batela bino misa ici